Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, très chers abonnés à Global Télévision Moscou. Alors, lelo, na pourquoi awa, toye moi mukie kosala moi analyse moi mukie, bo tonabiso nini, bo kechu wayambo mutakalize. Autaki magasin kandenge zalaka azonga akutena banoko mona nzela ye banoko wana bache epwa e banoko bache epwa banani tozwaki video tomeki ko décrypter un peu vidéo par rapport à badiro elobami na kati ya vidéo. Tout le monde est là au moment de comprendre le mot boeleki. Et na yango wana je crois que ndeko bokechu subo landi ba live na yanda ko lobaki ba agressaki alobaki yango ke ba agressaki et ba biso tout tozaki wana to eba pourquoi ba agressaki nani agressaki. Comprenez que bon, vient biso ya bokongo inkela peut-être kaba yubiga babilo nazara nango peut-être ça politique, peut-être même soit ta politique au biso tout au kandisaki. Bon, par rapport à décryptage de sali et to meiko ça peu moins investigation moi mouké de comprendre beaucoup de choses dans Sima. Il y a agression. Alors, restez branchés, connectés. Tout Sabino, agression, c'était dû à quoi? Pour pas agresser dans les vides, boy. Pourquoi pas agresser qui? Pour Kango, la vidéo. Pour s'abonner à la chaîne Global Télévision Moscou, pour activer la cloche de notification pour vous rater le roté. Et bah numéro on a besoin ça on a suggestion ba remarque bo hésiter beaucoup mais la biso et tout répondre générique et puis on se retrouve juste après. Trésor Moscou en tout cas vraiment la fan de la Global Télévision on a aussi maintenant nous merci na boulot tout et ça l'a marqué déjà pendant mon absence et merci na balandi balanda Trésor Moscou na Global Télévision et na aussi na banga merci parce que na o nyuso la salle a mis sumba album na vente en ligne et merci balandi à Global Télévision avec Émero Trésor merci vraiment merci et talara to zalara tant on a zala été mettre nous zalara ba preni grâce à ton travail et puis merci encore. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci Naedo Santa, merci na Johnny Sita, merci na Paul Tumba Ilunga, merci na Yanzambe Landu, merci na Maman Abedezen, merci na Yalo Bogombenga, merci na Silvio Wechi, merci na Bato Nyosotu, Bazala toujours là pour la biso. Alors, quand on a toujours une introduction nanga. Wayambo mutakalize wayambo azwi frappe toche la bino moi vidéo mais vidéo yango za tellement na moi violence to sala on a systématique pour na bato yo donc webi ke YouTube alinga vraiment ba vidéo ya violence te mais toko meka un peu ko tia yango na systématique. Alors ndenge waya mwazwa ki moi nde bachaki po wana bakataki forme bakataki waya mbo forme bokechu premier et ba système tout batikaki ba système tout libanda donc tous les trois pièces ezalaki libanda tout le monde est en biso tout dans ma vidéo mais il dérangeait qui d'abord
moi personnellement tant on m'a tindé la vidéo on a Nathalie Yango et déranger Kinga d'abord. Nabi pourquoi bah salier boy. Peu importe ma ramener soit salaire. Pourquoi ba comité na niveau ya ko sala bokechu wayambo bongo. Ka moi pas moi maratoire na ngwana ti. Mutukuta tindelenga na bia basali bongo pona nini ya combattant bona. Donc voilà. Alors que bande konanga eza na makambo eza na sima ya agression wana. Alors que makambo belé batami na sima makambo eleki wana. Donc tozo tshela bino d'abord moi vidéo total on a systématique. Et puis tozonga lisusu po to solo la yango ba combattant tolanda. Alors wana bomoni tout ça là on a systématique, wana bomoni agression ndenge ndeko awa subu ndeto chebo et donc 3 pièces tu za libanda donc systématique tout libanda ndila moi to che to bongisi to che moi logo wana emoticon wana po boma bomoni donc moi ko to l'accès bino nyonso ezate moi to l'accès bino nyonso ezate wayambo wana na se. Non, moi tout ça vidéo ndenge kendezate parce que mon YouTube tellement ba robot ne mutu ba sala inspection. Donc du coup moi tout ça vraiment vidéo te pour ba holande la vidéo par rapport à ndenge vidéo zo kende omoni tout ça ngona moi tout ça là on a moi systématique. Donc moi tout ça yango ezate awa. Voilà, on a eu un outil magasin, bomoni, télémicier, et on a moni. On a eu un télémitant, et balamoko, ba simbi balamoko. Bando nyataï. Donc, quand on choloba, donc, et ça d'abord mabé. Il y a vraiment un ndeko azui frappe à bongo et puis va filmer 3 pièces tout libandandi là ça qui bien été. Alors par rapport il y a moins investigation tu peux colande la vidéo wana tu m'équipe ko benga la niveau ya bela ba biso nini vomeleki et pas bokechu wayambo. Il paraît que notre frère congolais a tindelaki mwana moko ya muke ya mineur mutax na ye. Raison pour laquelle ndeko wana azui frappe bomoni wana ba ndeko ya mwana wana za mineur nde bache po. Comprendre? Bandeli lisusu. Selon ma investigation tout ça li et to meki ko landela pe vidéo wana to cha na Facebook, to cha vidéo na Facebook. Il paraît que de konabiso atindela ki yango mwana moko ya mineur. Ngato na mona ki yango na sepela ki te par rapport à ndenge batie po. Mettons na yo yoka ke mukolo lokola donc mukolo lokola bokechu azu ba système na ya tindeli mwana muke. Biso bato toza na bana ya basi ya mikie bato bongo tokela ba mawati. Comprendre? Bato bongo tokela ba mawati.
Donc bokecho yambo a gaffé ya osaranati. Quand on a mon vidéo tour à liboso, je me suis quand même dit non mais pourquoi bah ça est bon. Mais tant on a eu yoka que ndeko wana zo ki systématique na ya bois que là moi na moké. Ya wana zo frappe au azur. Mais quand même tout ça quand même son boyoka na son ndenge ndeko wana zo loba. Boyoka quand même son. Boyoka quand même son. Boyoka quand même son. Vous comprendre que ndeko zo loba toyoka. C'est toi qui fais des... C'est toi qui envoie ta... Bon, tu renvoies. Pédophile. J'ai fait quoi? Tu renvoies. Ma bibi. Tu tapis dans les gamines. Il fait quoi? Il fait quoi? Tu tapis dans les gamines. Il fait quoi? Il fait quoi? La petite, elle est gamine. Elle est gamine. Donc, c'est-à-dire, ouais, à moi, systématique, atindeli yango, moi, na moi, mouké. Et moi, na laxi bandeko na ye, bachelaki eliyaka yango moni azwi frappe wana ekozwa azwi frappe wana nde osala sikoyo ke azwi systématique ne mpe batiango libanda ntila wayambo donc makelele osalaka no na réseaux sociaux wana nzonga nde makelele nyonso tosalaka osala nde baje oyo ale yo okovandela bamusicien ofarira o Ferreira, o Jibira, o Herrera, o Kofira. Vena biso nini boy. O gafe ya osaranati. O gafe. O ezama gafe. Et puis azo benga obela mwasi na ebite so mwasi na za mutama kasi. O sali mambo buzo ba o benga mwasi na. Pour mwasi na osali. O ba jenini. Sopio sopio donc nga na regretter que ton amour mais ton on comprendre que basali yango bongo par rapport à boate bande onanga bosali bien bato boba bato mo faut zo bo betier ya ko beta vraiment bien to bozui ma ya bougie moni bougie bo kangi maboko bozui ma ya bougie bo tangisele yango kuna na systématique bo tangisele ma ya bougie Zuka maya bougie bo tangi seli. Pour biso blo aboisa buzo ba osakana des abominations. Yo papa mukolo boyo tindela mwana ya mukie mineur utindele systématique. Boule nos amis. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup Nabandeko to balandi biso. Restez branchés connectés sur votre chaîne Global Télévision Moscou. À très bientôt, bye bye. En tout cas, vraiment, la fan de la Global Télévision, on a aussi maintenant, merci. On a boulot tout, et ça l'a marqué déjà pendant mon absence. Et merci à Balandi, Balandara, Trésor Moscou, la Global Télévision. Et on a aussi merci. Parce que dans le news, la salle a ramené un album en vente en ligne. Et merci encore. Balandi Global Télévision. Avec Émero Trésor. Merci vraiment, merci. Et grâce à ton travail et puis merci encore.